Mbote na biso na balandia tindika partout na ba internautes nyonso na pesi bino ba mbote belé vraiment na ba abonné na biso nyonso tindika kande bolinga biso ne bopesa biso confiance partout dans le monde na bo sanité pourquoi pas na ba boss nanga refin qui sont bena papi Kelly na pesi bino ba mbote belé vont bisika boza ba mbote na bino belé. Maître Berado Prince des Amunda na Bossani OPT, ingénieur Bertali, c'est mec na ngamoka kitoko ya Bogar, ingénieur Fido Kata Fumbo alinga mimi kombone wana, Patrick Ibertali na PSOP Mbote bisika ozali, Patrice ti coché na PSOP Mbote belé vraiment ingénieur Fido na Bossanité pourquoi pas yo na Bossanité ya yo yangwana balanda biso tindika lelo na mbé bino sous apôtre Biché to beta somo muzino masoka neto bisabino ke to betali solo ya magie bokoyoka denga apôtre loko nini sala apôtre abongo la mutema eloko nini sala apôtre abongo la mutema lelo to yebaye lelo boyebaye atake musala nzambi ozo sepesa bino partout côté boza yangwana lelo to yaki mato kitaki sur le terrain to beta bino li solo to côté sur la muzindo vraiment bo découvrir bien parce que bino bolinga batualité biso to za pona bino pe boza pona biso. Bonjour apôtre Michel. Bonjour Maman Rose. Boni santé. Santé za bien nangolo na nzambe kaka ndenge ozomona zobatela biso. Vala bana poto bana monde entier bino moboyoki apôtre Michel obi santé za bien ba onyo so balinga apôtre Michel ba onyo so basepela ndenga te aka ba onyo so balinga musali nzambe solo en tout cas maboza décider bo landa émission bo s'abonner pe bena tindika apôtre lelo bana poto bana monde entier na ba province bazali na posa koyeba apôtre Michel azana ni apôtre Michel loko nini sala apôtre Michel abongola mutema ka aboya banda marambango ya église alala kala muka ka abwe mbala moko komi musali nzambe to eloko nini sala eto amona ramo révélation mo bwende sala rai. Merci Maman Rose Samba pambola yo ngai mama na ngai azalaki présidente Yarèche de Marie na église catholique. Donc maman na ngai abandoki usela mibiso nyos tozali ba chrétien catholique. Mano sambela na église catholique to bandi kolanda tokula e tango to ye kolanda malongi oyibi kaka na catholique ndenge zalaka ce qui est commis malongi faut bozo baptême et na kati ya baptême et singelaki que biso moto na moto azwa papa ya baptême. Alors zaki na sango moko kombo na ezalaki père Raphaël et père wana banolinga nga makasi komemanga partout kotambola na ngai na mutuka partout et ko arrivé mukolo moko ezalaki na ba fête ya Noël. Alors ezalaki ba messe moko boya butu wana apôtre bicho zaika na catholique wana ozaka mwana ya maison mère ndi babenga o maison mère wana nanu nazokola nanu. Alors tango nazoya tozoki na catholique sikoyo na bandaki pour servir comme servant. Alors ba memingai tokei na meswana na province orientale na Kisangani et juste na rive gauche kokende na Losoko. Alors sikoyo na Losoko za 6 km na esika tozalaki. Alors sango memingai tokei tanto komi kuna to vandi tokoti na bureau to vandi apesinga eloko kolia to lié et puis mais c'est ça les miens boutou sili batu bapanzani nenge esalaki. Alors tango batu bazongi to zongi lisusu ameminga to bando kitangomba parce que zana mwangomba moko mukeboye tozo kitapona okende na Bosio côté ya prison wana babenga ka Bosio to bandiko kita tango tozo kitaba cimetière zali wana na église za propre ba wana apôtre Michel na kati ote wana bozaika bino de na sango kaka biso na sango mondele wana siko zalaki donc soto landi bozaki ma enfant chéri na ye parce que enfant chéri na ye faut limbola ngo bien donc bozaki enfant chéri do bisika nyoso kinaka tozalaka naye. Donc là la penza ke neto kinda kuna apart na kuva mesuki to kikuna na église côté ya kambaka kuna to là la kapenza esika moto lia kapenza table moko et puis batu nyoso babande ko kansaka ka lubi abotisa mama na ngai po mama na ngai kitoko kaka lokola yo bongo Mama Rosa ozomona. Donc batu babande ko kanisa bongo. Alors tango tokei sango akoti na kati ba cimetière azui biloko ya ba milinga wana bandotsa tango azosala biloko ba milinga wana azika sati na munoko tango atika sa na munoko abeti si Eleli siffle mbala moko batu babando bima ba cimetière ta batu babando bima ba cimetière ngana kamwe ngal zone za pouvoir boy ce que c'est intéressant
ngai pe pour nazo pouvoir ya boy. Ce qu'on apporte Michel na kati yote, ce qu'on est remonté ba bandi na cimetière bon e bangisa ki yote et ça la yo pelo mo te mo sepela na ngo apprécier ki. Non, na apprécier ki na sens nini. Ngai komanda ko bota maneba ndeko kola na bando linga makamba minene mingi. Do makambo batu basala kateninga na linga ko sala ngo. Do na linga ko sala makambo nyoso kwa batu nyoso tute. Na linga ko sala makambo za contraire na batu. Ozomon. Alors tango na mona ki bongo na tunisa ngo. Sikoyo tellement ki ngane bika lycée quoi que batu bakose quoi. Parce qu'on a mon qui le colle pour biso tozo kola tala kama kamu yango ba bible to banaki na ko simba te to yebi ata bible te à part que nouveau testament ko tina poche otanga kapete ezaka ko tina poche po yebi ke so ina tina poche so mutangia lokangai bible na ngai wane ko kimisai nzoka neza na ngo bongo te. Alors tango ala musibongo esili ba bazaki na ba chaîne amoni ba musuna ba chaîne ba mususu to moni bato batelemi bazokengela bango na ba MP ngana tuni sikoyo bo baza ba chaîne baza banana no wana bato na biso bo ba baza na ba EP alobi bo wana baza ba santu wana vraiment basimba ka bango te yango moni nzambe atila bango bato bakengela bango ngabi mo ngai pina za posa nazo pouvoir alobi ko yebisa mtu te ndenge moni poso ko yebisi moto okokufa soto ko bela liboma do Nathalie na ya bela liboma na mbula wana ndenge tozalaki ngabi te na ko bela liboma te na gardaki secret wana ti tokei tokomotambula akena ngana bunia toke bunia tozongi tokei susu iziro tozongi totambula kana ye kaka mama pe asepela kaka no mona na ngai atambula kana ye basango balinga kai ti mukolo mosusu ayeko isanga lobino awa zwa jioyo sopa na kitalatala tango na zwi jiwana na sopi yango na kitalatala na obenga ka ji parce que na ebito so ezaki vitalo à l'époque pour elle wana ba jina ba no mona te azuka ezaki lokwa vitalo to sopia kuna kitalata wana nde premier jour ya inisaka yo na kati ya makambo yango tango sopi yango bongo mbala moko image ya famille nanga mobimi tata na ngai mama na ngai ba yaya na nga ponga nazali babota biso 11 mwana mobali kaka nga moko 10 bazabasi osomona tango na tali bongo abi omoni ndenge zali alors soko lingi ozwa pouvoir au malamu esengeli na kati ya bato nyonso oyo opesa kaka tata nayo soko lokola papa na ngazaki matata ko beta ka beta ngai ngabi dayeko to yalongwa kaka pona tikana na kimia osomona yango eza pe lokola conseil mama Rose ke ba paro balingaka ko beta ko tomoka ezali ka musumo na ukosala bengaye yebisa parce ngana bebaka akoza papa ko beta na tongo ko beta na pokwa ko kanganga basinga lokola moyibi osomona alors tango ba ko senga bala moko na sepela ki no na pesa ye na tikala na mama na ngai osomona alors tango alobaki na ngabongo na bibo ça va tikela ngai ta tikeli ngai ta na zongi na ndako tango na zongi na ndako lokwa mama bana osamba lobi uyo na zomona susu molimo na malamu te na zomona c'est comme si okoti place moko boy ngabi te mama eloko moko te nazana nga bien donc na komo linga fana place na ngai moko ti sango komo yozo ka ngai 5h poto kene mesi do yepe komo na lokola za azana na zamona na ba ajwana ya ba 14 bongo azuta oyo soki na tike bongo akoya ko bimisa nini libanda akomi na tongo akoya ko zwangai akoya ko zongisa nga ba 21h osomona na Land Rover akoya ko zongisa ngai kaka bongo po kuna babando benga ngai Douglas alisno ko banda lelo babando benga sisu yo parce babando benga ngai bwana babando benga sio bwana te kombo na yo na pesio babando benga kaka yo Douglas ilingi koloba nini ezali doctrine glace de la sorcellerie zomona albi c'est-à-dire za pouvoir moko bonazo pesa yo et pouvoir na opesa yo ozala ndenge nini ata bakangi ndako oleki okozala boye olobika ka rosa ozwe longi ya rosa okokene pe mobali ya rosa ozwi mbongo osaiba bêtise okay kaka bongo sko apôtre Michel na kati te sko kombo ya pesa ki eza kombo ya monde wana ya pouvoir ya monde wana to eza kombo banda bengo sokoti na église catholique te zalaki kombo ya pesa ki ngai pona pouvoir wana o ya pesa ki ngai c'est-à-dire na pesa yo kombo wana et puis lokola ondimi yango kombo wana sko etikali osala sacrifice et tango osala sacrifice wana nde sima yango na koyeba kolekisa yo makambo mosusu et puis na komema yo na poto yobi kaka poto na niveau na biso ndenge tolelaka ka poto yo poto ya poto na sopi nzoto mbala moko na zo peso conseil ko bebisa vie na yo te pona poto za lokola eza pe na bato nso bazana poto bazolela banzala bazoluka musala lokola yo
donc zela tango nzambe omema yo. Ce qu'on apôtre vraiment to kili seulement ndambo moins extrait. Ce qu'on apôtre comment randenge nini ti yo comment osona bilonga batu ta musobegi ka komba mutu ozola ti longi na yo wana obanda osana ngondenge nini longi wana okenango wapi to osela ngo. Tango na ye azipiki talatala. Tango azipiki talatala alobisiko yo zoambeli oyo chuba yango na kitalatala. Alors tango na zimbeli na chuba yango na kitalatala. Tango abendi kitalatala mbala moko na moni mbeli koti papa nanga na kati ya kitalatala. Oh na vani ngambe me wana papa nangai aliye esa elo kote ndenge za wana boye ekomi na tango na vandi na yoki sango po biso tozaki na voyage na ye asinga lobino ndenge za li boye papa na akofi babengi pe biso balbi papa akofi wana za nano makambo ya foni bakena procure ya makiso na procure na babengi kuna na foni ya bunia balbi no papa na yo akofi. Alors ya isinga ke ndeko kene na ibembe wana kotala ibembe te siko yeba kama wana yasuka tango tozoya boye mama Rose ezali kambo siko na lobi na osala ndenge na lobi yo luka kama maniere po siko moni ibembe okokufa so to kobela liboma siko tango tozoya tokomi pe tozoya na ibembe wana bazo simanga ye na bandi obamana na se wana nazo bamana na se ti na bambani na se nore pema na salika lokola mtu nazo kangama pona sina koti na monda ba evocation na kangi peza pema fulfulu so bima ba memenga na ndako ba mano so pelanga imai tawe ba bobi misa isuje di banda te suki azo mona tika kolela lisusu te kolela wana na sina koti wana nyonso wana ozosala po mona elongi ya papa te po koma kuna tendeka bayebisaki ke koma kuna te to bana osala ona susi ya liwa papa ekomi pe aisingai tango aye aipe kosala messe sango aye asali messe ndenge asalaki wana bamemi pe bembe bakei aisinga lobino lelo ifale oya tokende kolala kuna parce que na butu foto kendo kozwa papa na yo tokende kotse kote to tiaka bato lokwa pe mama idiki na vana kuna bande famille mobimba este mobimba baibike to vana kuna mama Rose ale bazwinga azwinga toki tango toki kuna to mona kaka boy abeti sifrine kaka ndenge abetaka papa nga pe abimi na ba chaîne Nathalie boy abi lelo exam kolo tozoli ai ya papa nanga moko oh Jésus est bon ba pesinga misapia minene oyo 4 tala batu bazungu bazolamba ba misunya batu bazo il faut mela makila parce que tango mela makila wana ndesko yo ozi pouvoir sko tango na zi pouvoir wana sko na komi na pouvoir ya kolimwa ya kobimawa ata na minute na koloba nazo kene na poto ba moninga na poto na kobimawa na kembo ka songo na kei ozomona do na koma kina étape wana na kozwa par exemple na zuelo ngi na yo boy ozana mobali na yo na lati na bilamba na yo na keti na ndako sko eloko nini ekosala keza yote po comportement na bana afficher na ndako wana mobali na ko bana loba rose ozala ka boyete ekomi boye ndenge nini ozomona tanto soki na moni bozo bokola banyao to bozo bokola bambwa na koya na butu na bomi nyao uyi bino bozala kanaye comme ça ngala baruki nyao pona bana osala ba opération na kati ya ndako ozomona ba opération na to kosala eza juste pas to bana ko utiliser 3 armées na kati ya ndako soki na bungwa ni nyao armée ya liboso ezali ya bapuku armée ya mibale eza miselekete ya pembe armée ya misato eza ba pese do suko moni kaka ba miselekete ya pembe wana ba telemetelmi na ba mil na kati ya ndako c'est-à-dire bango mission bango zali nini kozwa makamunyoso zori kati ya ndako bazola kisango na monde ya ténèbres ba pese musala bango za ndenge ni tango bazotambola kati ya ndako kopumba pumba wana c'est-à-dire bango bazopesa bango ne bazopesa accès ya ko bakeno tosi tozui esika oyo ekomi déjà ya biso ozomona alors bapuku mission na bango za nini ya kolia makolo kolia bilamba soki balio makolo c'est-à-dire bazui pouvoir c'est-à-dire ata bisika nyoso kotambola obaneso recite yango ni bible lobete bisika nyoso bokonyata epesa melibino alors bakotina siko bapuku baya balia ka makolo yango eza mabe na banda ko nyoso bazolia bapuku bapuku balia ka batu makolo ozomona bon moso puku pe ya malamu zali ya nzambe zali mais kaka sika wana nde diable pe ayaka ko profiter na o ya nzambe zali. Voilà, apôtre na kati yote na likambolo biwana ya ba nyama wana parce que toyebi ke miselekete ya pembe na ndako na ba mpezisio bazebele ne tobenga yango tolobaka keza lipamboli ba miselekete ya pembe bele bwesekele lo ma lipamboli na ndako na ba mpuku mais lobi likamba bon monte kezo comme si bato misusu bayeba ite ya ko sakana te surtout ba puko la soki ba komi déjà munene minene na kati
ba pourquoi na si ba koti na ndako ya liboso ba memane pauvreté bokauki na kati ya ndako ya mibale bokota na kati ya ndako so boza mwasi mbali bo awakoti la bino mulimo akoswana bo banda oyokana te bo senti ba incompréhension na kati ya ndako ozomona tanto soki ba pourquoi na ba komo travailler bongo okoma ba ko komisa pe bana ba koma mituma kasi na kati ya ndako ba banda oyoka ba parate ozomona yango ndo zo pesa conseil na batu bazolanda biso témoignage oyo ba me makabana na prière ba me maka ndako na vie de prière bolingo bolala bosambeli ensemble bon moni eloko moko na kati ndako bobondeli ensemble pour que nzambe akotalika mona bino. Voilà, merci boyoki conseil apôtre azol loba témoignage na et puis boyoki pena conseil na kati boy mabana ba prière apôtre siko na nyonso wana ndio bando sala ba voyage nyonso bando sala ya monde wana o apportani na ba voyage nyonso bando sala ya monde wana parce que ta msoza na poso kende poto keyo la tabilonge ba fiancé ya batu ko bebisa banda ko batu na bata wana ozwaka nini bo moni ezali makambo moko ozo sala ngo dal ignorance mama Rose lokola na yebi na 1982 ebe ezaki okende na Kisangani ngungu na ebe alo basenga kinga combien basenga 160 personnes ta basenga 160 personnes pona za la charger ya relation internationale tadi na kokoloka na mboka nyoso na pays nyoso ozomona nakola na moto na poto otene yango moni bato suba kenda na poto bakanga zo musala te donc c'est dit nde kwazali awa me alanda kai kuna kina ko bloquer azali alanda kai kuna akobota te alanda kai kuna lobi akozwa musala te donc eza ba biloko ya ndengo wana yango nazo pesa bango conseil no ba benga ngai na bonde la pona bango ya tango to bando sala bongo na koti na masuwa ebeya na ngungu to komi na lisala tango to lekili sala to komi na bumba poto to atteindre to kende Kisangani na fuli mupepe na lisala na fula ki kolera ebeta ka batu bayebi na 1980-82 ndeke batu bakufaka na Kisangani et puis masuwa ekomaka na Kisangani te batelemisaka ngosi na bosanité bambulu esali ebele société moko sorgerie ezalaki osala ba savon na Kisangani à l'époque batelemisaki masuwa wana batu nyonso bazaki wana baya kotala bango soki ba épidémie wana ezali okay ngana zalaki na kati mais bao ya nzambe bazaki non touché mais bao bazalaki basambela kate ndenge batu balinga kochola makambo nzambe komona ngo pamba bakufa kilokola basoso et bangonde za ba sacrifice uzomona c'est-à-dire mokili ya molili essayer développer makambo ezali suteko ndoki to magicien po abomayo il faut ka bozala bandeko ata yebi yote ezali ko ba système suto zali ko sala na ville soki na yeboye soki basengi biso ba sacrifice abana mike poto mela ba makila po makila wana epesa biso ba pouvoir ya kopumbwa ya okenda ko disparaître alors o sala ndenge soki mama ya zem bozo wela transport yoko ya uchema maboko nyoso mibale na porte tango ko chama maboko mibale na porte yoko sala kaka porte toucher na kati ya libumu tango ko toucher na kati ya libumu déjà aussi récupérer mwana osomona okay na ye to banaki pe ko sala tozo utiliser pe lokola ngai bonazaki na 12 femmes physiquement et 12 femmes na banaki ko utiliser ndenge nini bazaki toko lokola boye to pakolio penza bazomona lokola sanze donc na moyo tambola kate obana ko bimaka à partir de 18h na 18h tango zo tambola c'est mobali nyonso suki amoni kaka yo ataza na mbongo ya ataza na mobali ataza na mwasi na ye aulingo kaka etango ko linga yo ezane c'est-à-dire lorsque ko okotambola na biso tozwa nini biso tozwa posaka tozwa sperme yoko lo banen non suki olingi ko shina ngai il fallait to utiliser capote comme ça tango to dire oh tango zo capote na bango bakozwa yango yoko zo yango okoya ko pesa ngai parce que mai wana biso to utiliser yango na multiplication c'est-à-dire ye akoma faible na mukongo mobali wana abataji so botisa te tokozwa ba itole na ya kobota na ya mwasi na po babota ekozala te yango moni bato mususu lelo mobali azana mbongo ebele mekindumba elekaye asakutana na basi ya ndenge wana okomona o mwasi yo ndio bota kate zoka ye na kindumba nai osomona mama Rose yango ne makambo esame yango moni bato mususu bakenda kama mata na bakawele na bapaka juma bazokende na ba finazo kuna boye okomona bakapota bazoka bazotekela siko biso ce qui basi andumba bazo na ngobongo oyopesa bango $20 na nani moko bongo alors tango zo pesa bango ba $20 yango komona kino yo kushe na yo pesa $5 to 2000 francs mais mai wana ayibi no aoke no bénéficier nango ndenge zali soki azoki mibali mitano ayibi na butu lelo lobi na tongo na kozwa $100 na ngai mama Rose. Voilà, merci apôtre. Apôtre donc yoko limbola biso ndenge to mona ba maladi mususu lelo ba malaria etomboki ba maladi mususu bat ba omi retrouver nango
luki ba traitement zo zoate lobi ko ezomona na te nyolo bake eutaka na monde wana. Oui, maladie normalement suka maladie ya nzambe eza 2 semaines. Ce qui est ibelé. Ce que komonika maladie est dépassé 1 mois. Et kei basi bakoti simana yango. Et puis tokanga pe na maloba. Maladie mususu tozoka batona nini na maloba. Okofanda boye mama Rosa mwana no apesi okanda. To mobile no apesi okanda. Olobi soki ngane na lamba kana ndako yo nakolakisa yo. Biso tozuka maloba wana nakolakisa yo tolambi yango. Toke to bando traverse ko mobile yana to boa kelita musu malade. Siko yo batu babandi kolandela kaka yo ndenge ozali. Ozomona. Voilà, apôtre, donc union sopé ou tarapé, ça tape à profiter rapé na maloba batu pe qui profiter na ndako moko boye à profiter pe à sali pe musala. Oui, à profiter kana maloba na biso na bandako yango moni avant ko loba likambo, il faut ko réfléchir. Oki ko loba kaka te poza na kanda olobino et ça malamte parce que ba profiter kana ngo. Et ça ipina étape, ce qui le lot yaki ko bongola motema, et ça pona ni mama Rose. Na ko bongola motema parce que tant batini biso mission. Batini biso mission, il faut que ko boma ID na bala. Et tant que tu es au moment ID na bal, tu es mama mwasi na mobali. Tant que tu es mwasi na mobali, mukeboye mobali ake voyage mwasi atikali. Tant mwasi atikali, ce que c'est qui to bon mwasi. Na qu'est-ce qu'on a ndaku ya mama envie ko ewada lokola mopaya. Lokola webi kaka église nenge biyamba yamba oyo. To kena koti to yambi. Ce que c'est mission to zaki 4 ngai na baninga na ngai. Les 4 wana ezaki kene na butu nde tokoboma mwasi na ye po tango yesu kwa ko ya souci ya mwasi po souci ezaka arme moko to eti wana mwasi ya papa edi na bala ouais so tango tokoti na ndako ba pesi pe bisu biloko kolia basambeli biloko wana bon tolie kaka loso wana na pondu tango tolie yango to silisi so komi na butu basali pe prière to lalisi nano batu nyoso to mais mwasi ya edine ya abandi prière Mungu abarika Mungu amjiza Mungu siniache baba chunga nyumba abandi prière ko banda 23h ti 4h du matin wana bino pe bozaka moi to zoye to une semaine to sala ki wana to zaka ka bongo to baye moi ko zoye ezate ozomona ça dit prière est une efficacité ba tu ne pas négliger prière pour ba passer à l'okuta ba combien belé ça va apôtre wana sikoyo ekomi batinda rabino mission bokende boma idina bala ne bongola ka mutema lero kutana na nzambe na ende sala ka bongola oui tango na kutani na ye molimo na ye pe mana kimia na sealika na seangolo na ye na se alliance na ye nena zokoba kote ya lelo yango moni awa basinga ka mbongo te soki bato baye batia maboma bazobika kaka ndenge bandaki kusala na toma na ye ozomona kaka ndenge atikela kinga lobite salela nzambe kati ya solo nzamba ko pambola yo ozomona donc oanande tozana yango pe yango ne totikali na yango ce qu'on apôtre conseil ni européen sana bato bazo continuer ko sala biloko bon parce que yo lelo bongo la mutema lelo biso moto zomona parce que na yaka église tangu nyonso so dans un temps na yaka même na ba dimanche na zomona même bato mboma bazobika bato ba camp ba problème na ba problème bazobika bato maladi bazobika bato kindoki zo sila ce qu'on conseil ni européen sana bato bazotika na misala ya bon bato bazana magie ti lelo bato sa biloko bon bazo détruire banda ko bana na nzambe surtout ba pasteur belé to bano travailler na bango lokola à l'époque là na bano travailler na pasteur coiffe na bano travailler na ba pasteur ko ba pasteur makanju na bano travailler na ba pasteur lokola pasteur papa bunduki na bando travailler na moi ba pasteur c'est-à-dire tango ko chama boko likolo ya mutu na yo azinyoso ya yo eye na monde na biso ozomona yango na zoisa bango bazonga na chemin mokili ezana litomba te atosomi mituka atotongi ba etage okokufa otika yango mobutu atika muselora atika yope kotika yango alors tout ça les nzambe parce to yaki maboko pamba tokozonga maboko pamba oyo zomona lelo yo bato bakomi ko sanda milangi bato bakomi ko ozomona mutu azomimisa mbisi na kati ya libumu yaya ozomona est-ce que ibale komi na libumu to ibale komi na likolo ezama kama moko komi lelo terrible na kati ya ba vie ya bato ce qu'on passait apôtre don mutoyer ko sambelela ye aya ozwali pamboli bazui susu eloko ezali na kati na ye to ba baby sinyonso yango na basala kato eza donc bazo sala bongo yango nazo pesa conseil na bana nzambe nyonso ce n'est pas n'importe qui okutani kaka na yebo abambio maboko okuti moto na weze atio maboko okuti moto na gambela atio maboko partout na bisi atio maboko non il faut yeba nanu état d'âme na mutu wana est-ce que za musali nzambe ya solo
Pour ça, batumsuku lelo bazotia na babit bazotia bisika ndenge na ndenge aza na église ata mokote. Aza na père spiritualité. Abima ne kaka boloko la nzete. Alors mutu azangi tata, éducation ni nazanango. C'est kazana tata na ya bombani. Ozomo yango moni ba passer belelo lo ba komosala ba erreur. O te na sala ki erreur. O na benga ki kombo nani. O na sala ki boy. Ndenge na yoka ki tango na sala ki na oti Brazzaville na yoka na yokota makamba gegezo tomboka koto. Mais na ebita sekeza ndenge nini? Voilà, apôtre, tout comme il y a presque na souka, moi, liloba souka na balandi, bato bazolanda yo, parce que tout comme il y a presque na souka ya émission na biso, moi, liloba souka, moi, conseil na bato ba osaba biloko. Liloba souka na zoloba ke yaya, tozongela nzela nzambe, la Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce qu'on dit meli maloba nzambe, nzamba opambola yo. Ce qu'on lungi nzambe kati ya solo, akosalila yo oyoza koluka yango. Vraiment tozongela nzambe. Totika makamwana to sale lango to zo lokote to somango ba mapango ofana be to somi ba mapango me biloko na okomona tam sofani bo eziki yango moko okomona boy mutu ka epeli moto yango moko osomona de ezaba efe ya biloko yuta na misala ya molili osomona lo totika yango vraiment to zungela nzela ya nzambe nazo pesa pe konsiza batu mususu ozoluka kobota okepe ba sukoli yo na ba mai yo kanisi ningo ko sukula ba sukoli yo na mai nde ozu okozwa bana no kobota ezali ya bokuta lina mwasi na mobali na nguya muri musatu nzambe ne mutu apesa bana otongola mungu no soko sala ba pratique wana yebete bakotisa ko deja na nzela ya mabe benga ngai yaka komona ngai na kobondela pona yo okozala desite okoto meme bakato ba trompe meme matrice za kozika meme lelo balobi ote ekosimba te yaka nano komona ngai nzambe alola akopambola yo. Voilà, apôtre, truc les camons lombango parce que tout comme il y a dans souka émission na biso numéro de téléphone. Moi numéro de téléphone est ça la bien. Numéro nanga ya téléphone soko lingi ozwa ngai butu na moi secrétaire tengai moko. Soko moni zako sonner na yambite loba na zana prière. Pour ceux qui na zana prière na katakate pona ko isusu pona ko yamba mutu. Soko moni benga okomona ko yamba eza plus de ça 43 89 510 86 35 plus 243 89 510 86 35 plus 243 81 87 53 892 plus 243 81 87 53 892 na pesi mwasi na ngai mama Marie-France mbote mingi asiporta ngai bazolo bakeno ko bala handicapé te mais alingaka ngai na ndenge nazali ndenge pe mujangu mazali na oya ye vraiment basi onde basi ya lokomo penza basala fier na biso mujangu mala pesi mbote évangéliste bato bazondi matena pesi pe frère Patrice mbote makasi po bato bazondi mateke no biso ba infirme to ba handicapé to ko sala makambo ya minene na pesi pe directeur ya ofida DG Cyril az handicapé ozomona na PCP ekanda président national ya handicapé mbote mingi parce que handicapé bazo sala makambu ya biso to ko sala makambu biso soki za basali ya nzambe bazali biso to ko bima to ko bondela bato bakomona loboko ya nzambe apambola bino église za Boanerge efandi na première limité avenue Forgero numéro 45. Ciao. Voilà, to comme il y a na souka ya émission na biso na pesi suba mbote belé na seme kinanga talara lelo simbi Paris na maboko Engene Bertali na pesi ba mbote belé o mabisiko za Engene Bertali ba mbote belé na kati ya Paris talara yo mwana Paris ya solo Patrick Ibertali na PSOP mbote na bosanité Patrick Ibertali ingénieur Fido Kata Fumbwalinga mi komone wana maître Berado prince des Amunda na PSOP mbote belé ya dadangwa bana mbote no belé vraiment Dani Kasui boss live na PSOP mbote belé bisiko zali vraiment na ba boss na ngarife ki sombe na papike na zongi ba merci na bino toko media na suka ya émission na bino kande bolinga ne opisa biso confiance bo s'abonner belé au Rose Rachabu wa bino bolinga mingi apôtre toko media na vraiment nalingina bondela pona mutu nyoso ozali boso ya télévision na yo ozana radio
partout dans le monde ozolanda biso nazobondela pona yo kaka ndenge nazobondela miracle ezokota na vie na yo kaka ndenge nazobondela wana okokufa na opération wana te nzamba zolongola opération na balobaki ba usala opération nazobondela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth miracle la maman zolanda biso papa zolanda biso jeune sœur jeune frère tala ndenge zolanda ngai wana ovandi na salon okiti kutu na se ozokamwa nazosakola liboso na yo nzambe na ngai a changé vie na yo kaka ndenge olandaki émission nzambe a changé vie na yo kaka ndenge olandaki émission nzambe na ngai apambola yo makambo nyonso etelemelaki yo ekoya na se na pamboli équipe technique mobimba na pamboli mama Rose Rajabu na pamboli frère na ngai junior oya sala katozala mokili mobimba emona biso pe équipe technique oh pourquoi pas boss ya chaîne nzamba pambola bakisela ebele akufana no te azua asala oya zo sala po bayana na biso na mokili mobimba nzambe apambola bino amen. Ciao.